www.congodialogue.com. Chers amis téléspectateurs, nos amis internautes, merci et bienvenue. Moi, c'est José Bolo à l'international. Merci encore na temps, merci na ba disponibilité na bino na ba data na bino na ba méga na bino. Donc to ba pena merci parce que vous rechargez pour l'anda Bolo, n'est-ce pas? Grand merci na moyen technique et simba mina DM Studio. Vous avez coordonné à DMTV, hein? Désiré Mukombozi, merci. Vous savez que depuis janvier, to banda qui tine toto 6 à 2017, ils ont un studio moko et salim sala kitoko. En Afrique du Sud, jusqu'à preuve du contraire. DM Studio, n'est-ce pas? To bocha ba commentaire rebelle. Voilà. Merci aussi à toi, l'ingénieur, hein? Image prophétique, hein? Le boko prophétique, réalisation prophétique, Thierry Mboli. Vous comprenez? Voilà, grand merci aussi à toi, la patronne, Madame Francine Ngembe de la Belgique, grand prêtre et mère. Merci pour le privilège de faire Batoba Landabiso. Merci à chers téléspectateurs. Vous avez un petit écran, mamba bien. Vous comprenez? Tout cela mamba bien. En fait, mamba bien, et ont même abiso tokum s'appelle Nzambe parce que Bible est tokum Nzambe na ba circonstances nyonso. Dans le monde artistique, dans le monde des comédiens. Tozolela, Totobungisa. Papa Nabiso Mike Mundangandanga. Condoléances, na mon artiste nyonso, et puis condoléances, n'est-ce pas? Na ba comédie nyonso. So na ba notan ba combo aussi la té. Mais corps nyonso a comédie, condoléances, et puis famille biologique, ya papa Mundangandanga. Alors, ya on tindi bisote na ba petit écran, to ya mbela bino moko, ya na peut so na bengue vétéran. Hein, le prince des Amunda, hein, c'est vraiment vétéran, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, dans en Afrique du Sud, Monsieur Jojo Moulex, n'est-ce pas? Monsieur Jojo Moulex. Yaya, Boni. Bien, Nzambe, ça va? Ça va vraiment, ça va très bien. Yajo, tu bien Jojo Moulex, le fils des Amunda, donc nous sommes yoga. Bon, ça par rapport au pays à respect aussi, parce que na respect Moussala surtout, tant que tout le monde a Jojo Moulex, bah mon nostalgie, bah mon qui passait, bah mon qui présent peut-être. Il y a un monique par rapport à on et ça la rappelle bien, surtout na quatre émissions na yo. Ok. Voilà, merci beaucoup Yadjo. À tous na DMTV, na DM Studio, bisika désiré à PC sur plateforme. Je crois un mot quand même dans la maison quand même. Non, esa maison nangai, donc en même temps on a na qui s'y pris. Na moi matériel qui toko que des maisons nangai déjà, to bandaka pe ma solo. En tout cas, désiré Mukombo du courage, vraiment na kasi où tu peux être et si là nango, mais ça ga déplacer kinde. Quand là ba na Yoville, au kende ayo tabna studio place moka bien place moko ya calme na moni même na place d'arrestement ya na bino ko pe na préparer nzembo moko boye na ko permettre na sala on a studio wana donc déjà na lancer déjà même nzembango et ba na introduction moko ya mokonzi azala na bino azala pena yo Yajo Voka ungana wakasoki ya rock ndiye sa nzete ndiye sa ya koni ya ngoni yo sala ngo studio vraiment. Bon, un artiste d'abord un artiste comédien. Donc à l'époque il y a badanga ba venga Dios soteli ba voix bazalaki nango pe ezali nango ka ba voix moko ndengo na ba musicien te. Mais lokaba ba artiste ba yemba ka comédie. Comédie na ko sala pe demi-ton. Ba yembeli basi ba mama ye ayo ba ko sala pe demi-ton mais ezaka likambu bato baseka. Donc on a constat qu'on s'est mélangé pour tenir belli amour moi si moi soyo nate wana bisoté et ça bato missus mais dit moi songa na yemba ça pour faire rire kaka parce que même l'apôtre Paul a lobby réjouissez-vous le verset qui est répété réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et je vous répète réjouissez-vous donc mon ils a domaine absolu artiste c'est là que tu n'as pas là et puis à mutu sourire. Kaso si son tobika mokonjaza na bino. Si li célèbre soit tama 2-3 minutes, c'était yam Jojo. Yo poko mo yemba. Kokaba. Bloka ko bomba na bombiango, eza ma bomba miana bi qui était dans mon studio, j'ai compris que non na yemba osali nzambe na banzambe Bambo ape ba yembeli yo woo. Banya upe ba kumisi yo niau. Meme pe ayembeli yo uzongisa. Soso pe ayembeli yo Maboko pe ebeteli o
Donc bloc zoya. Oh my goodness. Merci beaucoup. Yadjo Moulex. En fait, tu as juste un avis à ce sujet. Parce que aux Amoka, figure, je crois que RDC, la diaspora, partout à travers le monde, tant battel, Yadjo Moulex, Azalaraka, Kazali Kaka, on a toujours envie. On a continué. Je crois que Elonio Sanamboko va projet, on a Belango bientôt là, dans l'émission, mais Sangama a frappé, corps y a pas comédien, n'est-ce pas, dans RDC, disparition à papa Mike Mundangandanga. On a habité yo, tant au Banama Solango, Koutana Nendeni, Nini, Yepson va téléspectateur Bazolanda. Ok, merci vraiment pour na maloba sango a touché. Na ok, mingi kopesa na famille biologique. Pour biso famille na biso artiste to ya na matanga. Na qui na pesi na famille biologique mes condoléances. Et sans vous na loba so lokomo to kufeli des artistes. To kufeli na lek na biso Gelor, azai ko sala na groupe de Londres. Et puis on s'appelle un groupe à vue de loin. Donc tous les deux corps, il y a un liboso. Après 2 jours, Mundangandanga a koufi. Mike Mundangandanga na eba qui est na groupe Yamaboke, un groupe wana, na eba qui est. On s'est connu aussi. Tous avons sur la paix bien. En tout cas, zala kinde komoko malamu, na zala komone kazaki sourire. Maba mutu te eba raté. Maintenant tu as beaucoup na si plan professionnel la biso. Et puis azalaki na rôle là est caché. Azal joué mi ba rôle ya ba soldat oya kala. Ba se combattant wana. Ba se combattant et puis na sepela kana nini wana na côté la théâtre mon on dirait changer rôle. Ah pourquoi papa mundanganga changer rôle na ba njunzing parce que ba rôle on a ko lingele mingi azalaki ba rôle oyo et na se soldat. Et soldat moko ya kala ba série à l'époque ya soki ya ba kamanyola. Azalaki ko s'exprimer Valère wana bien, ko incarner rôle wana vraiment ya ba poli ba soda oya kala vraiment. Donc ko encadrer rôle wana bien, c'était un doyen aussi na kati ya Moussa Nabiso c'était un doyen mais ya kutangai akutangai na Moussa oyo parce que groupe Maboke ezonga kali susu inga yeba geloko tomi ezo groupe Maboke bandakala ba seremo eko zonga suba veto suba veli kwanganzala de ba eko zonga li susu de groupe salongo pe théâtre de chez nous ezalaka ba tsaki des groupes comme eko jouer à l'époque là de tout monde ba ngope ba bimaki à l'époque là si je me trompe pas na kata groupe nde akomi ko sala banzonzingi na ya sali pe groupe na ye asala pe groupe na ye meti di moins batako benga ye et mona ki pondire na sans souci pe ba jouaka batako benga ye parce que azaki na talent azaki na capacité ya ko s'exprimer vraiment na musala na ye parce que na biso ba artiste ezalaka soki rôle a mutu rôle wana boluki mutu azate il faut benga mutu pour aya ko sala rôle wana ezalaka très important pour na ebe kiza mundangandanga na commando motote nguma nde bazako ko ekarne ba rôle o ya ba soda à l'époque ba militaire à l'époque nde bango bazako encadrer ngo ezali penda bien na rôle ne moko penda ezaki rôle na ye rôle so bo luka mu rôle wana bo yiwe penda so bo pesi yango do a osala yango mie do a vraiment pas si kezali surtout na tout ça les missions moko en direct na chaîne à Congo j'ai dit pour na biso ba artiste toujours ba artiste tous en a succès. En fait aucun Christ a Kofi riche en fait banzonzing bablo nyos bosala wana donc moi bosse visa te venu peu artiste. Non, le problème c'est quoi, les gens ne comprennent pas. Biso na Congo actuellement nous n'avons pas écriture et art. Toi na écriture et art oyo ezo soya ba artiste c'était. So totali vie en zonzing dans le bagon dans tout ça l'émission moi je suis clair là. Tant que bayebi que je suis un homme de Dieu, je suis clair dans la vérité. Pour le moment artiste tout bado jouer par rapport à kimandiatisme. Ça veut dire que ça veut dire que tu joues dans kimado ce qui na bois qui mutute na oliate. O artiste ko vivre te que na demande na matolo. Et comme même personne qui mandia o yo kilibanga na yo siko mutako zelani artiste comme zelani. Le quoi na bois qui est je suis obligé à salanga nini. Yepe asalanga nini. Donc toujours jouer les sous-soutés. Donc comme au moins na mutako ko jouer ça na cahier plus de 50 personnes. Nga 50 personnes, 50 personnes. Siko il y a un théâtre qui est endetté. Tout le monde est ce qui est, mais il dit or, à l'époque, il y a un abisso, un groupe salon, un groupe à l'époque, tous les fans de la radio, tous les fans de la télévision, tous les gens qui tiré une éducation. Mais le lot, dans le théâtre, il y a une histoire.
titre on peut comment on soit bomangana bomayo oh simekoli tala titre simekoli po bo éduquer batu nini so to bi simekoli ça lokola to ba kale vundete bakanga ka ba l'époque ba fait déjà na likolo ya kliwana ce qu'on a biso sikoyo ba côté comme des comme nonsense oh supunatolo oh nzetoki moi nzetemoke bimi boye ba ça lango filmer. Oh, encore. Bon, c'est le titre, encore. Pour pouvoir éduquer Batou, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, on ne peut pas. Nous sommes des éducateurs. Il y a un moment, théâtre n'a pas comme un non-sens. Tout ça, nombreux. Tout ça, c'est multiplié le col à Maïebo. Mais, actualité, vitesse, n'est tout le monde n'a pas fui du site Awa, et Zate. Donc, il y a un habitué, tout ça, qu'il faut pauvre parce que, tout le monde a salarié. Nos artistes ne passent pas na fin du mois à quel bongo bazate. Ya Jomulex, merci beaucoup pour la réaction. Avant de continuer, on me notre artiste, le défunt Papa Nabiso Mundangandanga Kofi Biso, Akwatiki Biso, je ne sais pas. Okoko Ibisa Biso parce que Nalandi ba confrère nanga ba concert ba sale émission ni ba Kinshasa wana même partout. Balobi ka Kofi Nambasu. Na peut-être ce que confirmer na biso pe na ba téléspectateurs à Congo dialogue que mais monsieur l'artiste Mike Mdangandanga a Kofi Nambasu. Non, effectivement, parce que tout ça dans le groupe Moroto Kanissa, tout ça association d'artistes et comédiens, même temps à Kobela, même temps à un hôpital à Boutou. Il a fait un frère Géco, je crois, il était là-bas. Azaro il a coûté bien en Fabi, ceux qui via Komilo Bezaka en Zambie. A combien de temps critique. Bon, dis-moi, ils allaient qui Mbasu. Vous comprenez? Oh, Mbasu, batetango, ba maman est moté. Na ba clinique était Mbasu, batetango, na ma camo traditionnel. Makamo traditionnel et puis Mbasu est fait soit il y a rendre il y a compte à rendre il faut que na paramètres belé quand on hôtel ba cotisation mais même ba pesi cotisation en hôpital ba lukata soit mutu moko boye o atetaka Mbasu parce que ça compte à rendre. Tebi kena kisasa Mbasu eza blomo bonsoir tobimena mwasi mutu oyibaki mobali ya mutu allez soit tu peux oser innocent il y a un moment quelque part nos artistes avoir Jésus c'est la silence on comprend parce que même oser innocent tu ne tapes pas baba ina banzelati donc bibelobi et si quand on retient matambe nanga ils ont pesa melang on ne on n'y attaquer ça poison. Et ça l'a effet. Mais il y a Joe, à ta Rosana Yesu. Si que le Rosa Yesu, et puis sur que l'ingénieur ça bateau mobile, abattu aux artistes. Bon, ce qui est toi ça Yesu, on dit film dans ça là pourquoi Jésus chrétien. Celui qui a Jésus, à autant là, na vérité, et puis il va marcher fidèlement. C'est ça. Dans le bac, il y a Mundangandanga Kofi Pascal, l'ingénieur ça bateau. Bon, quel est Mbasu comme? Bon côté, Torobi, bah, ngana loba effet en Mbasu, ce sont des comptes à rendre. Bon, on a évité, et on a dit, il fallait qu'il batte tout, ça va courir, bah, kende ko solo la nandeko, papa, o ezambasu, et ya kindenge, nini, et banda kindenge, nini. Kolandama, mais on a état d'âme. Ce que le Kamusabi, c'est ça, il y a John Angaye, le Kamusabi, c'est ça que, tant que bandaki, je crois que les amis de Tokanissa, balancent un message qui vient, biso azobela. Mais bah spécifique, bah signaler qui était que. NTP, bah kendaki ko rendre visite. Mais le problème c'était quoi? Bah ko rendre visite pour azobela mbasu. Baswa sungaye. Mais dis-moi, maladie wana mbasu. Même bibelobi, cette sorte de démon ne sort que de jeûne prière. La maladie misusu kemi ekendagana traditionnel. Soit ba kena prière. Ndenge zali. Oh, naka oba ome maeno hôpital o na kitambo. Ba kote souhaita ke pota. Mais ce sont des ezaba epimoko spirituel. Il fallait qu'il balande la ye, ba solo la na ye. Dans le domaine traditionnel, pour balandilayer, du moins c'est ça. Ok, mais il semblerait que tant à combien d'état wana, bah c'est une cotisation, mais bien nos artistes c'est beau ça là que l'on mogoté. Non, bah pesa qui n'alanda qui groupe ya Bordeaux, bah collègue union sopena bah ça là qui cotisation, bah pesa individuel paie bah kenda qui bah pesa mais du moins on a dans la koloba. Cette maladie et puis quand on a hôpital maman est moté hôpital clinique mais bah il y a une Afrique du Sud ah il y a ko bikate Mbasu cette maladie le bara cette Mbasu il fallait qu'il y ait bima na ba prière na ba prière so kaza na ko ndima ko bika soit ba kenda ngonde ba to ba na ndenge bokoko na ba kenda ngo na ndenge bokoko pesila ta mundi boche muna kitambo
mais de ça qu'on a traité pota. Mais ça pota spirituel sur nous avons na pota mais ça le kolanzoko. Bon na pota et sur le kolangubu. Bon na pota et ça guia quoi. Ba te belo akufi na mbasa ba théâtre là sur dit analyse au monde aboye mais fait moko boye. Au peut to ko ba na télévision te. Yadjo, et c'est le nom de la course au pouvoir au bino Baptiste Bozanango. Hein? Monsieur Salingas à la président, oh Alingas à la président, bino tout vous à la président, président va comédien. Est-ce que combat na tezo créé appelé M. Bamba soit cessé, M. Via Batakou fini innocent? Et bimile M. Il y a postulaki, il y a postulaki. C'est ça le problème. Bah bon bah sous bah bois que l'emba soit il y a postulaki, boina boime, asa candidaté, il y a tout lobby qui babilo comme sous mission artiste. Ça n'a pas si vraiment na niveau art comme les lots. Ça n'a pas si les artistes mères pauvres, au tariba koufi, koufi kakaboye, atike le côté, tout le monde mundanga ngava, moi c'est nakima qui est. On a dit kokodioko, moi c'est akima. On a dit mutuboye, moi c'est akima. Bon, analyse ou anasko biso artiste. Pourquoi que komi pandini a un succès, mais moi des fois gérance nga sala analyse te po mutakufi le lobo et na sala analyse tanga zalaki Mike qu'est-ce qu'il est oyo a sauvegarder qui tanga zalaki kokodioko ba série les gamins de Chikapa et loko nini mutu yango moni ba analyse wana et pesa biso ngai na so assisi na ke musalati di moins na fin di mois na zokata quelque chose pour na sauver ba nanga mais c'est boka yemba alobi aboyi bana ye banyokama banyokama un jour ya zate bana bakomi ko nyokama so comme na temps oyo tango komi na succès ça l'a sauvegarder na bagelo ko kozala shogunité épargne kozala shogunité ina ne 6 mois na poto abina la sabilamba ate voiture na mama ikilo ogene kenda boy mo nzela ti ekenda lo maye ya boy nzela bala moko Belgique ekiti boy ogene masuwa ba mi pare kiti zo na ne yate et que c'est la tour du monde. Vous comprenez? Ceux qui sont artistes à voyager, à profiter. Quand les gens disent que nous sommes serment, obomi art na yo, maintenant, on va jouer bien à Congo, on bomi art, on va kabelanga te. Mais dis-moi na ye awa. Non, moi quoi nganangai. Tant artiste abimi, il y en a si artistes, bo komi tango oyo, bo se révolutionner. Ce que je kaza ko bima. Pour un jour, le lot ose ba $100, ba $300, mais Luka o sauvegarder. Na c'est pas na petite sœur na Teresa sala moi kwena ye. Devant ça sala moi kwena ye. Mama kalunga sali moi kwena ye. Ponini, ce que le lot simbité. Kwena ngezali. Ce que le longa na kufi artiste. So na zana magasin kufati bana ba osala nini. Baleki ba osala nini. Bakoya ba kozani mesko ba artiste belé ni tuzana Congo, succès et a somi voiture ça assurance té. Ils ont moyen de transport. Et puis, ils ont une voiture, ils ont la transport. Ils ont une voiture, ils ont double pour l'essence. Donc, nous avons dit que la voiture a dépassé par jour $40 par essence. Au côté, aux années côté, Matolo. Nous avons fait un temps aux présent. Mais ceux qui ont commis une nostalgie, au commis une vie qui m'bouta, oh nani. À peso $10 passé demain. Mais si on est présent aux $200. Il y a un moninga babiloko on a sina kimango. Il y a aucun loko no musala. Na kima on a lingi pour avenir les alliés na comme na bakoko. Sko na benga kaka mutu boye. Ser kinganzi. Moi na nga zobela. Non, je suis parent, je suis responsable. À part ça na ko ça appelle comme à part art nanga. Na visé na za artiste oui. Mais na boka flash mo Jojo TV. Peut-être lobby na ko ça appelle moi télévision na mona boma na nini ke na comme directeur à programme. Voilà ma projet Yadjo. Voilà, chers téléspectateurs branchés connectés à www.congoidalo.com, vous a dirigé dans la grande dame Francine Ngueme de la Belgique, grand prêtre mère. Nambeli bino Jojo Molex tozo kabula tozo sola disparition ya papa Namso Mike Mundanganga otukotika il y a quelques semaines passées il y a Jojo, merci beaucoup pour Nathan, merci na yope wa téléspectateurs ba numéro za branché na petit écran boni ko commenter boni ko pesa ba question ezali s'il vous plaît bozanga te Jojo tozali en Afrique du Sud awa na ville de Johannesburg donc abetane arazo beta mais abeta peli banga na ye de façon que oh ala la zalate bo sale ba cotiser ça va cotiser ça na moi quelque chose na compte na ye ya bongo te Jojo ça bon mais Jojo Yadjo.
Ya Jo Mulers, mais sikoyo mundangana zo kufa ba contribution tous ces années. Bon, bah lobaki ba contribution toujours dans ba évolution. En tout cas, dans ça, na remercier mon vieux, mon père, Masumu de Blende. Mingi ba comprendre raté. Même ba chaka Kongo wana ngana remercier bango. Asali loko moko boy bo monyo mabe, mais ceux qui le la tamboli, ceux qui le ba découvrir que muto waza passe muto akufa. Moi je l'encourage. Même il vient dans Masumu, je l'encourage. Na sens nini. Vieux loko sala ba to ba comprendre ngote. Les artistes ba vieux ba leta ba kufa na ba kasavu buto ke to wana na outil classe na répéter na shikshoko lo yenge. Il y avait inga na kabinda. Wana tutango vieux zo bela ngana na kota la vie. Na kena bo bemo ebenga ya mababo mama monzele balela na loi pour la plateau. Ozolana mama monzele balela question na mukse réponse pe wana mama nanga balela loi pour la na mo pepe balela na Kigoma 68 nya on na babela lupango mo pena bo lwe dakia bo bebe bala quartier ba miserkei vima suma eko boule que ba vie ya ba artiste ba vie caché ba artiste est médiocre. Au moins ma fille a brûlé. Mais qu'est-ce que c'est bango? Mouto a brûlé. Est-ce que tu as la quartier? Parce que l'on a quartier, mon cobo répond à Sony, à un quartier, mon soif à place à Master. Pondini, tout ça, succès n'a eu comme Kim Somme Chebino. Succès n'a eu comme Kim Somme quartier Nabino. On comprendrait? Donc, Batali Moutouba, loge Zébélé, mais place à Lalaga, la place à Fazaga, la place à Liaga, donc mystique. Mais la télévision carton. Ah, cartonné Pinza. Mais quel lugar n'a dra la même chose à notre petit frère. On m'a dit viens masou masala nini, ce qui artiste a koufi. Baléri nazo, ponini to souka ka nazo, to souki na victoire. Poiso sopa. Donc viens pendant c'est loko moko et ça la biso bien. Parce que ba époque ba vie balé ba koufi. Balé vie balé chez bango. Vous comprenez? Tala actuel vient à l'époque là. Ba PDG ba ya, poni il s'est avec côté arrangé wana. Mais tant que Koufi, oh, art est ma casse, mais via Koufi dans bon côté. Ah, ils ont passé Yadjo. Mais dis-moi Yadjo. Dis-moi, il y a des exceptions. Tout ça, la présence ça et que je salue en passant. Présence ça et donc, il n'y a pas comprendre l'idéologie wana. Quand on sait que c'est mes quotas, c'est moi maison de production. C'est ça, il y a un moni bravo. Et ça quand il y a même le président de Vos. Président de Vos a bandu côté ka batichoa, donc en anglais batichoa. Papier de toilette. Non, papier il y a pas musanini. Abana na badugu na salon, na rompo ya nino. Abana na salon na ye papa. Akomo ke machine papa. Lelo asali adresse. Ke ponini un jour le la cause à la terre. Nzemba ye manzembo na tina boyi ba na ngai ba nyokwama na mabenga. Okopane. Donc assez yongo même le sens ça sali. J'ai en tout cas j'ai la courage mon frère na yebi ke ba série donc on se connaît. Tant que tu as comme na banda linga na yaga même tant que tu placer ndako nga na ye na tali palais ah ça c'est bon que dis-moi et ça c'est encourageant que muta ça l'adresse pour le même ça yazate bana ne ba kosepela moi ça se réjouit le bas na biso bana ba komi kolela na matanga double le ndenge papa ke ya même ba foutre sur mineval ba le la double triple moi ça le dit 3 fois oh le lit 3 fois sonde parce que au tali nous et loko ezate mutango pe atako bunda pe polia akei ko oko vivre ndenge nini otomona oko vivre ndenge nini donc bana so bato souffrir basi na biso bato souffrir baleki na biso baola baza fier pour na biso na baleki na Miguel ya na Jo Mulers mais le soki nga na zate na otikele nini. Voilà, il y a Jo Mulers, merci beaucoup pour Nathan Nayo. Nous t'allons petit à petit vers la fin de notre interview. Tolinga te kana message no ilo na senga message no suka par rapport ya liwa ya papa mundangandanga ninga kei message no repesa na bino bartiso bazolanda biso tous les amis à Deto Kanisa JP Masamba bato nyonso o baza branché pe connecté na katia soso ba comédien en tant que vétéran yo za na katia mboka Afrique du Sud o beta pa li kayuna yo moi mike pezo kota mais message no kopesa na mamukuse na ba o bazomona ke bon succès ndé. Mais à fin cadre petit frère nae succès nae mais ala talem sur pour ta petite sœur nae hein mais kuna tebi combo tala yoana na bo solo yeso boloa nga l'époque o Jo Mulers oye na luana mbetu na kata na mbetu mai abicha ko poni fi moka yo tala ngai fala faze sikoyo chez biso na la rama na Jo Mulers na faza rapi na salon sikoyo
palais moko boye eza inachevé to comprendre la sentinelle wana te problème to sala installation à butu mais fille ko tala fani na ba master ina tala okende sikoyo elaleli eza elaleli na elamukeli okende nozwa et puis bichakona ngando moko ya vie lutula ku abi akweya wana mais obangi so ngando te na luwa mus to kata nango butu po nini fia eso payote on va dire eso payote mais tant que tu veux comprendre la réalité art na biso yanga sa artiste ozuma tout ça de son mata caméra na yo louer saka et ça nota bien son mata lumière ba louer ce tongo me dit pourquoi carrément je contrôle ta quelque chose so je dis que c'est Nathalie c'est Ange Matutala c'est nani pesa Orobi Mamandia poye pas ça mutasa na famille. Donc aux autres artistes va prendre en charge. Va prendre en charge et le binango Coco Bar vieux Etienne Tshisekedi artiste va se prendre en charge. Bravo na ba Caleb. Va se prendre en charge que le lopeso qui au sein de théâtre qui va vivre. On comprend petit nanga brefi bravo ce qui peut le simbité côté boy ego simba parce que le to comme biso moko ba to sauvegarder art na biso. Papa, tu te rends compte, entre parenthèses, dans le Congo, tu vas répéter de 9h à 16h. Tu vas répéter à théâtre de 9h à 16h. Puis là, ici, tu vas tourner lobby, tu vas louer la caméra. Tu vas mettre la caméra, tu vas la donc, il y a un président dans la caméra. Donc, à louer la chaîne, il faut aller à Fombongo. Donc, ça dit que l'art c'est un niveau très bas. Trop bas. Bah, ami artiste Bozola Ndabiso, on a un message de Jojo Molex Apesibino, n'est-ce pas? Il y a un succès total à la télévision, surtout dans la Taliban, surtout dans la diaspora. Total Rabino tellement trop, hein? Surtout dans l'Afrique du Sud, au côté de Mandaka, Bandiminion, Nabi Bandimi, Basserna, Bamama, Batetre, Nom sur les canaux chaîne de télévision. Et ça, Bandaka, Total Belé. Donc, ça, il y a un combo, donc, non, écoute, il y a l'Afrique du Sud, passeport, coup de nos ans, mais si, mais dommage. Vie sociale n'a eu en tant qu'individu et ça n'est pas na six alors il y a un message Joe Molex apesi conscience ezala to s'en prendre en charge bisomoko tant que zoko tama ba $100 ba mabanga bozo boka wana ko somara Egypte ko sombela mbate bomba rapé créer ma business moko boy n'est-ce pas chaque Congo merci pour na musalo sala kitoko artiste en danger merci à yongo wana nyama encore talarayo hein na sepele makasi donc Congo dialogue toujours bendele to mon anniversaire à Karine Mokonzi na profiter pe na bana profiter na pe ça bon anniversaire na Karine Mokonzi merci vraiment nzamba pe so soumaele minga protéger a pe so soumaele na musalo sala masumu de brende vie kulutu yaya koko papa na biso please conscience ça n'est pas parti césar vie de la pente conscience ezalaka rappellera toujours bana ozo kambawana succès ka pambate succès ka ate mais côté refazer vie sociale na mobulu ya Joe Molex ya mongana tikayo pasteur na biso de la foi zoya kalaming en Afrique du Sud message no pesa na ba téléspectateurs bato bazolanda nga déjà na bazomona da ba publicité ne to sala Jean-Paul Mayata pasteur de la foi boyebi tolinga kaye en tout cas bandaka bato to azana mitema bato azali sabi na mitema bato azali nga mona na sali publicité na moni pena na mitema bato azali azoya pour 3 semaines en Afrique du Sud azoya a roleka l'église à Roteya et puis to sala film des rêves. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es joviste? Pourquoi tu es protestant? Pourquoi tu es catholique? Pourquoi tu es musulman? Pourquoi tu es kimbangiste? Donc film est au salangwana. Pourquoi je suis chrétien? Yango za film ngambo nazo zala sponsor nango elongo na tokanisa. Yango na osenga na bino bato bozolanda biso. Oboza bato besoin bato réaliser film wana. En tout cas soutien na bino et sala malam. Na sepela qui na notre artiste comédien Josco. Na sepela qui m'a kasobi, je vais contribuer. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Bande que belé ba sere be na kotanga ba komote par rapport à respect. Obo sengi pe na bo contribuer. Maman Bénédicte Malanda. Sœur Bénédicte Malanda, la reine des Amunda, obi na pe na contribuer. Ça fait aussi du bien. Tabo contribuer et par artiste pour réaliser rêve nabiso. Donc, les téléspectateurs vont s'attendre quand, selon projet, pour filmer un ébima? Bon, ils ont filmé Mayata Zoya le 13, soit si Batanaye, le 17, 18, tout ça, il y a filmé.
soki bato pa ba internet baza ba nini soki bokobenga po botsala ba internet to kosolaka keza aide pa na bino film ça déjà ngo mutu c'est commis ba matériel ezali mais matériel ya ofelete et senga mbongo na soluna na réception awa ba bina pesa mbongo pona za matériel na di mes studio baza qualité ba matériel na bien parce que za film moko non nzambe kaka nzambe kaka ya ba film de rêve bo sepela makasi yango bo soutenir biso bo soutenir pasteur Jean-Paul bo soutenir artiste auto sala musala nzamba ole kana kanisa bino. Merci beaucoup Yadjo, ba salutation na yo na bo ba ebi epi message ni asuko pesa na artiste na artiste comédien nyonso de près de loin ba diaspora ba libanda na bo ba na kati ya Congo en tout cas to sala together to do together za mot anglophone za un mot anglais to sala bo moko to sauver art na biso so to tala mbo to tala ba konza mboka to ko échouer ba konza mboka ba lingi biso te prévenir trophée ba pesi na nani a comprendre oh ba se ba doyer ba za ebele na Congo ba maman na biso akala ba to kufa pauvre ba zela ka tanga kufi ba honorer or kende ba noraka mutango déjà aza vivant yango no moner mari de maradara ba sala mutambo maka Yesu la ki mari oyaki kokopa ko parler parfait yango Yesu robi cette femme m'embaumer. Mais tant que Jésus était vivant, mais tant que mari de Madala, maman Yesu baké na nini, ange alobini pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Vous voyez na parfum. Mais alors vous pouvez la mutu parfum na tanga vivant. Poni mutu asobela boko moruka boko hôpital. Mais tant mutu azana projet boko soutenir yete. Poni mutu akufile lobo misinga mona na occuper matanga, est-ce que mutu na sepeli ayoki yang? O sali honneur moko ya mutu akufa. Oh, sauver mutu ne jomle azana ba projet. Non, na soutenir yé. Na sala mutubola mutangu azanzo to kolongo no. Yangana Yesu ayebisi mwasi wana. Partout on prêchera la bonne nouvelle. On parlera de cette femme. Parce que embaumer Jésus quand il est vivant. Mais parfait parce que maka cher na cimetière. Ba pakola mutute. Ezonga nango, ba bazong ça peut pas ba sombi ezate. Soutenir ndeko. Le bato ba bipo na mundanga na otia cercueil na otia boye. Mais quand il criait, quand il parlait, si quoi kufi na passe na mutema donc bola mu yoko sala et changer mutema muto akufite voilà donc ça la biso pe na passe soutenir nga Jojo Mulex na problème bien na voyager benga Jojo muso ba projet les années en Afrique du Sud te papa na za de na féminin qu'est-ce qu'elle manque maman merci nzambe merci Jojo Mulex na on peut so micro na ilo mo kata mkeka ya moto kabwana on m'a commis ma gag moi mkeka poto kabwana n'est-ce pas? Déjà. Voilà, chers téléspectateurs, je suis presque à la fin. Moi, c'est José Bola International. La ligne de Jojo Mulex. Tolobeli sur hommage. Il y a Papa Navso Mike Mdanganaga Otikoti Kabiso. Grand merci à les amis de Tokane. Vous êtes tellement nombreux. Tire ça, ma consoeur. Merci beaucoup pour un grand travail. Doni, merci chargé après cette Tokanissa. Vous êtes tellement belé la fleur. Brifi, vous êtes tellement belé. Vous êtes tellement belé. Merci encore une fois à José de Londres. Il y a Papa Nasoum Dangananga. Merci à vous. Merci aussi à présent ma somme de Brendé. Merci aussi Nabino Nyos aussi. Dak, vous êtes tellement belé. Grand merci à ma comédien. Souci to sengara Nabino to sengara Nabino message. Bolingo, bon moko izala entre bino les artistes. Compétition za mabete, challenge za mabete, mais bolingo nezala. Bon, za bino son ndenge morote. Bon, je l'aura la vie de lointé, bon, je l'aura les sobete. Même temps, ta salam sa ndenge sengeli na bolingo. So peut pas ses ali, bon se contribuer. Ndenge Mulex alobi bo zelate mutaku akoma na pasiti na dernière minute. Ndesko ngol sala non on a perdu $10,000. Ah ça non. Soit le barage abakunde normal, prendre des soins à moi si na bananae. Classe à ban, on foutait là-bas, on peut être 4 ans. 4 ans, on foutait dans la classe, 4 ans. On a fouté les primaires mobimba. On a dit miango. Proviso ton dit ça une année. Soutien malin en wanati. On beta sabata page na matanga. Pour matanga Congo commande fétis. Ko tanga zalai ando le lambaso makole vimba kiye. Ndebo mona na image wana. Makole vimba kiye penza. So na nga peke mbaso na to ebite. Ye mora ebine nga kufi wana. So peza yo moro yeba. Thierry Mboli, toi aussi c'est un épisode. Jojo Mulex, merci. Maman Francine, toi aussi ici. Artiste, Bolingana. Niam encore, merci. Toms Nangola, merci aussi. Merci à toi. Chaka Congo, Chaka Congo, Bola Peso, merci Bolé et Belé. Continuez comme ça, l'ozo sala. Songandila, na bossa nyote Songandila. Talara yo, ka grave. Merci beaucoup. Bon, jusqu'à la prochaine, tu écoutes dans le prochain épisode, n'est-ce pas? Yamulex, Magaga Mukekaka. Bon, ça bon santé. Abonnez-vous toujours à Congo Dialogue pour une mission, pour une information, pour une actualité politique, socio-culturelle. Merci. Bye.
mokonzi azala na bino nayebike bozongisi napesi bino mbote bozolanda ngai bino nyonso batata bamama basi bana mbote nazali moto asika te na musala oyo nazali moto ya kala nazali moto asika te nazali moto ya kala bozwa Deutéronome botanga 23 tanga yango na français te kasi tanga yango na lingala misa masili tokende na boboto